mais Nicolas qui nzamba kosalela yo na situation oyo yo zo vivre mais azali kaka nzambe wana ya Abraham na Moïse asalelaka moto nyonso na ndenge na ye mais kombo na ye nzambe kaka ye nazongisa maloba bazambana. Merci na éviter papa mawabi soki osili kolanda ndenge mama mise auti koloba ete likambo na tana yango koyeba pe kososola nini yango likambo ezali koleka na ta nini peut-être ezali malamu parce que apesi ka ya Goliath awa omoni ete abetaki mbata na banani na bana Israël mais sikoyo il faut réponse ezalaki bana Israël à travers David bapesaki pe litaba ya droite te olobini papa mawabi a défaut de kodespe sokoza likambo ya koloba Bien, papa mawabi na bisika oyo yo zalaka kana ligne wana ngai na kotanga un peu entre parce que toza okena trois sections ya babeti yo mbata ya gauche zongisa ya droite et puis tokolobela susu oyo ezali koloba ete bapesi yo babotelo tunique soit et puis zo su manteau pesa et puis na ko insister lisusu na oyo muso ezali koloba ete bo continuons e ko utaka na lola e pa na nzambe tosa yabo ne section oyo tozali kokende oyo ya mbata na gauche mbata na droite tikanga nazala mpe na katikati parce que bakompizio nga na kotira yango na suka oyo ezali débat motu nyonso azali libre ya kopose question ya kocontribue mpe selon ndenge makanisi ezali mais awa na mokanda ya Matthieu 5 40 ti na 41 kaka place na kosukela balobi boye tikana tanga na 40 non toba na oyo na verset 38 balobi boye. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi qui, Jésus-Christ, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Awa bazako le galabo
koyeba parce que tant bato baza bapesi yo mbata na gauche pesa su mbata na droite bato mingi bayebi kaka verset biblique wana. Or ce n'est pas vrai. Wana kutu eza d'abord ebandeli ya histoire te. Tant oza kotanga Bible kotanga kaka verset biblique te, yango wana oza komona ba contradiction ekoli mingi bato bakomi koloba la Bible se contredit. Non, 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 non. C'est parce que nous lisons aussi trop mal la Bible. Histoire ya makambo ebandaki na 38 balobi ke boyoka yango ete un pour un, dent pour dent. Point. Balandi lisusu. Mais ngai kolo Yesu nazali koyebisa bino ete bon résister na les méchants te. Engelo bake awa lipate ekomi awa entre quelqu'un qui est plus fort que toi. Keba. Mbata na gauche, mbata na droite, kotombola kaka verset biblique na bisika oyo te, sinon que wana kutu ezalaki na proposition principale te, ezalaki même subordonné kaka. Mais proposition principale ezali yango oyo. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et nous avons mutu moko leki plus puissant que yo wana. Ba verset biblique mususu na anglais ezali koloba. Do not resist against somebody who is stronger than you. Mutu aleki yo na makasi keba ko résister na yete. Tozotanga kaka Louis II, tozosuka kaka na Louis II. Voilà pourquoi kipeleke seza kokotaka na verset biblique oyo. Mais soki okoki kotanga na ba makomi ya ba langue ebele okoya komona baza kolobela qu'on résiste contre le diable, qu'on résiste contre l'homme méchant, qu'on résiste contre l'homme qui est plus puissant que Yote. Yoza kout na épée, yoza kout na revolver, yoza kout kacher, mais on dit qu'on résiste contre un kacher, mutakoyi ko buka yo loboko. Ne place tozali ko lobela awake, ne résistez pas à qui? Aux méchants. Alors, babaki lisusu. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Déplace ozali komona ete soki mutu apesi yo mbata na gauche, zwa lisusu litama à droite pesa ye. Mais quelle est cette personne là? Mutu oyo bazali kolobela mutu oyo aleki yo na nini? Na makasi. Donc avant que ndeko mususu akota aya ko challenge biso liloba na Nzambe oyo, mais awa deja tozali komona raison nini ezali kosengamela na mutu na mabele oyo opesa lisusu litama na droite. Mutu oyo ifaza la plus puissant que yo, mutu oyo ifaleka yo pe na nini na makasi. Na yebite mama mise soki oza na problème susu awa niko challenge to papa mawabi soko niko basamena zonge pa ya yo ndeko mise ozali en ligne awa. Qu'est-ce que tu as dit là-dessus après que clarification et continue? Pourquoi Koloso a recommandé qu'il likambo oyo? Oui papa Zambwana, lokolo petit moi passage wana mais quand nous développer yango mais la ndenge na ngana yebeli papa tomoni na kati ya Ancien Testament tango tumbezali ko kende tango bato bazali ko limela Nzambe bazali ko kende ko pundana bisungi na Nzambe po bazali ko invoquer Nzambe na kati ya ba problème na bango Nzambe azali ko accompagner bango pela ko pesa bango victoire. Papa nanga oyo ko siko mekana no ko développer yango bongo na tomato ya ngi. Mais quand on développer sur base oyo uti ko lobela ete batu oyo bazalaki na nini na botamboli ya Nzambe. Merci mama mise pour la révélation ya likambo ya solo uti ko bimisa awa. De place to komi. Il faut toujours koyeba pona nini mutu oyo ennemi nanga aye plus puissant que ngai. Oui, Bible ezali koloba ete ngai Nzambe na bino na ko protéger bino. Mais na tango mutu okei mosika na Nzambe, ngubu na yo, mopanga na yo, protection na yo esili kokima yo, nguya na yo esili kolongwa yo, ekomi yo okomi kosala face na mutu nyonso na mabele oyo en fonction de quoi? En fonction de ta propre force et qui n'a plus une certaine protection. Déplace aussi kokoma. On oublie que Nzambe azalaki ko protéger bato oyo. Pose-toi aussi la question. Donc bato bazali kotambola na Nzambe wana Nzambe azalaki mbeli na bango. Bible lobi ete ba oyo bakobanga Nzambe. Nzambe azali loboko na bango ya mobali. Ako protéger bango. Bako naviguer na mapata lokola ba aigle, mapeka na bango ekolemba te. Parce que Nzambe mobateli na bango azali pembeni na bango. Oui, bisika oyo mama mise na bandaki bien ko appliquer likambo oyo ya mbata na gauche mbata na droite. Elingi koloba lobaki bien. Toza na deux cas ya batu. Ba chrétien na ba non chrétien. Mais tant que tokei na kota ba chrétien, il y a une chose qu'il faut reconnaître. Est-ce que Nzambe azali mobateli na yo? Est-ce que ozali kotambula na se ya résolution? Ya makomi ya Nzambe, ya ba prescription na ye. Soki réponse ezali oui. Alors ba beto mbata na gauche, tala l'Éternel
défendre yo qui est papa mawabi asili koloba yango déjà été keba sans tout péter la kata ki to ya batu mais koleso azongisaki yango c'est pour vous dire que azalaki na nzambe mais au Congo point yango to komi. Est-ce que Congo est sous kotambola selon mokano ya nzambe? Est-ce que Congo précisément ba chrétien tozali vraiment kotambola ndenge nkoleso alingeli mokili yango totambola tanto na mabele oyo? Soki réponse ali non, alors on doit se poser la question ba beti on bata na gauche aussi que na droite nani yango akoya ko défendre yo? Mais mama kwa na moni aussi ni kokota tika topesa yo parce que possibilité ezali epe yo pozala ikolanda banda to bandi kolanda ko introduire oyo mama kwala na peso antenne kuna. Merci papa Zambwana, merci na guerre civile kuna na Butatal, merci na pesi mbote na mama musée awa na moni na conférence et puis na pesi mbote na balandi nyonso oyo ya radio Lusolo. La émission ya papa Zambwana oyo soki ba beti yo na litama ya gauche pesi droite. Voilà comme ça. Aujourd'hui, parabole des alignes. Parabole des alignes. Kiloba ou motakoloba. Ndekotom sita tia micro na pause. Ndekotom sita pardon koti tia micro na pause pour ba retour ezali koya. Merci. Donc parabole des alignes, tango motakoloba likambo, alobango polelete, ma kolobango na nécessaire. Mais na kati wana ezali langage caché ezali na secret na kati ya parabole wana. Parabole wana soki yotangi yango kaka na ndenge bakomi wana wa interpréter yango na ndenge wana tango so komona. Na expliquer na ndenge na komona. Soki moto abeti ngai na litama ya gauche na pesi droite elingi koloba ke ezali moto azalaka na bafacette ebele. Donc tango moto abeti yo na litama ya gauche yo kopesa ye litama à droite elingi koloba ke yo kolakisa ye motindo mosusu caractère mosusu oyo ya yo ya makasi oyo ayebaka te. C'est ça. Donc oyo kolakisa ye sikoyo facette na yo mosusu donc oyo elekaka na makasi mpona moto wana atika kobambisa yo. Nayebi te si je me suis fait comprendre. C'est-à-dire soki moto abeti ngai na litama ya gauche ngai sikoyo ifo napesa ye eloko ngai na kopesa ye ezali litama na ngai ya droite. Donc litama na ngai ya droite elingi koloba ke ngai na kopesa ye mbata oyo koleka oyo abetaki ngai. Parabole wana elingi kotalisa ndenge wana ke soki yo obeti ngai na gauche oyo ngai na kopesa yo koleka oyo opesaki ngai. Donc nakolakisa yo bakapasité na ngai mosusu ezali caché oyo oyebaka te et que so ngai napesi yo yango oyo okwezi. C'est ça. Ni ndenge wana nga na comprendre parabole wana. Donc soki lokola moto akwatake nga na kokovanda kaka nie te naloba ti non ye asa atake nga esili maintenant nga napesa litama na ngai ya gauche non elingi koloba ke nga na aplike sikoyo boye nalakisa ye bokati oyo ezalaka na kati na ngai oyo ayebaka te baforce na ngai nyonso donc nabilisi bakapasité na ngai nyonso ezalaka na kati na ngai nabonge mo epa na ye sikoyo ya komonaka lui oyo mpe azalaka mwasi mpe yango oyo azalaka mobali nazongisi maloba oyo nde tokomi na place ya expérience ya bakulutu makambo mama akwala auti koloba awa na banza ezali kolakisa ete biso bato oza na baalternative ebele ya comment pour résoudre problème dans le calme et puis yo obimi victorieux et que solution na minta suka yo nde mutu osepeli parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Au départ on ko mona te bazali ko tsukuta yo bazali ko sala yo pasi mais keba alors mama kola awa asili ko pesa biso likambo oyo ko kotsa biso na babotelo su tinike et puis sala alternative mususu qui est pesa manteau kaka toza na même chapitre 5 ya Matthieu. Mais avant que tu continues kokoba avant que tu changes sujet na moni ndeko tomsita yo pokoti na banza olinga ko nyata na place ya mbata na gauche pesa biso à droite n'est-ce pas atako eza ko swayo ndeko tomsita à vous l'antenne.